province ya Congo central oyo ngai na dénonça ki makambo ebele ao. Et depuis qu'il a pris les bâtons de commandement pour la province, grâce Bilolo ne ménage bande konanga aucun effort pour être province wana etelema. Aza bisika biso. État des lieux dans tous les domaines ezo salema pona kotala kobanda mosala na yelo lenge longo bani. Et cette assurance, cette détermination de son excellence, monsieur le gouverneur Grace Bilolo, nde yali kopesa ngai nde konabino kongomani motivation na accompagner. C'est un homme que je connais avant même qu'il soit comme gouverneur. Je connais comment il fonctionne. D'abord, humilité wana, c'est parmi les critériums pour reconnaître un homme intelligent et qui promet, c'est l'humilité. Et grâce à lui, d'abord, c'est un Congo ya Osakanate, donc moi n'a peine ma belle, et c'est quelqu'un qui promet, c'est quelqu'un qui fera de grandes choses dans la province wana. Et ce qui est bon, beaucoup d'action wana tango sur l'émission beaucoup anani. Parce que l'émission Boko Anani accompagne toutes les autorités du pays, surtout celles-là qui font un bon travail pour l'Ambokawe et Kendeliboso. Parce que je parle des autorités. Donc, Excellence, grâce à le coup de chapeau, le début, il y a Kitoko, un début qui promet, qui annonce de grandes choses. Sachez-les que Kongoma Nazana Yelongo, et le coup de Zana Katia Vision Mukunzamboka, Ozana Biso émission Boko Anani. Le Ozana Katia Vision chef de l'État, et bah qui Ozana soutien ya Kongoman Jules Vambemba. Le Ozana Katia Vision chef de l'État et tu es un bon représentant du chef de l'État dans Congo central. Et bah qui Ozo accompagnement n'angaïpe, je vais communiquer pour tes actions. Na Kolimbate. Moi j'accompagne des valeurs et des hommes de valeurs. Bato ba osana musala bien. Muto aza contre peuple, on travaille contre peuple. A okuta nanga na nzena ko dénoncer sans peur. Mboko eza biso banso. Yo soko za so autorité na ni banumaki yo nga banumaki ngati pona koma onaza. Alors ozana da délai et puis ozana na obligation to évaluer parce que mando ozana ngobiso to futa yo. Mbongo e futa yo mbongo ya bakongomani. Alors tu as devoir on a évaluer gestion na yo ministre to nani. Donc je voulais témoigner ses soutiens au gouverneur du Congo central pour na ko ebisa été naza ensemble na ye. Akoba ko sala maya bondi abandi da ko sana Congo central et lui ko annoncer déjà vague, il y a changement, tout vent, il y a changement, il y a province wana où est souffrir. La leadership, les OESUI, leader, grâce Bilolo. Alors, bande Korangai, tout le Benambong wana, yamboka na biso. Nazawa, na uti epai nangai, na komina bumbu. Bande Korangai, na ye kotali sabino, amertume nangai, pasi nanga na motema. Na likambo etali sabotage. Na ye ko supplier ko senga ba autorité congolaise. Pardon. S'il faut changer entrer na université mususu bosala yango pardon. Na ye ko senga ba autorité congolaise, ba ministre, ba DG, ba PCA, ba autorité mboka na ngai. Pardon, quitter l'université de Kara. Bon, ou meli trop na université de Kara. Ni nango ici la kate. Bobi mana université à Kara. Tellement que ba bokomba to université, bokoti université à Kara et que bokomo tie ba koto na mato ipo bobeta Kara na makambo eza très important o to ali kotali sabino pona mboka na biso. Bandeko. Namboka nini bobisa ngai oyo tokoyi komona liboso ya prison centrale na pesika ndakisa wana po liboso biso na bila ngai na normalité ba bona te mais na gravissé likambo pour sentir importance na yango liboso ya prison centrale ya Makala libulu wana ona nakisa bino mbalebele awa bandeko libulu wana ekomi grave lelo oyo ekomi catastrophique ya Osakanate
Libouloua na école qui s'habille 1 heure du temps au téléni parce que il faut eza bande nzela mobimbe bukani. Alors pour qu'on leka wana il faut que tike na batu musuba leki attend plus de 20 véhicules leki et télémi binom koto bolé kaka bongo. Bandeko toza wapi. Où est le ministre des infrastructures et travaux publics? En quoi vous êtes ministre? Pendant qu'il y a des lieux où ils sont tellement stratégiques, symboliques, où ils qui même pas mérité Makambo Tozobika Lelo. Il y a des routes où ils ont aidé Banamboka Batambola. Bozobetango Kara. Qu'est-ce qui manque pour la réhabilitation? Il y a avenue 24 novembre. Bande Konangai. Tobeta lisolo ya mboka na biso. Toloba na minoko nini, tolobi na 4 langues nationales bozo kate. Na ebite to kende koyoko la minoko ya bapaya. Po boyoka bien bakambi, boso na ete salaire bozo liya eza mbongo ya mpako ba kongomani bazo pesa, ba contribution ba kongomani bazo pesa. Ndezo futa bino ba million ba mbongo ebele bozo so bozo rouler carrosse pour na ko déranger ka biso na nzela ba tui un incompétent tui. Et puis ce qui est étonnant et choquant, ba même nzela auto ali ko dénoncer mabe awa. Ba autorité ba le kana banzela wana presque mikolomiso. Bozo le kana banzela ngo mais bozo sala semblant le kola boyebi likambote. Oh boto swaka ke boleka nzela wana te. Mais atako boleka kate quand même boadi komona ba émission na biso, ba élément na biso, ba image na biso. Pona ko talisa bino makambo ali ko leka bipai peuple azali. Bande ko na ngai to loba na monoko nini po boyoka ba autorité congolaise. Soki na capitale ezaboye. Soki kaka ba veni ya kotonga te me ya ko réhabiliter kaka mwa mabulu ya makasi eleko ya makasi boza incapable ya kosala yango. À combien plus forte raison qu'on ça la route il y a des certes agricoles. Bande konangai tozo kende wapi. Boyebi sangai. Je suis venu ce soir. Lelo et message d'angai na okenango lenge na kendaga nango te na chaque ministre na chaque boy na gouvernement. Lelo message et kende directement et pas Fachi. Chaque vendredi message d'angai va dokende directement et pas être mokonza ekolo Congo. Connaissant que yé makamone est lié mais est lié le kola mokambi o ali kolandela bon fonctionnement ya ba institution mboka. Pourquoi je m'adresse directement au chef de l'État? Parce qu'il est le seul au peuple qui n'a voté le 20 décembre 2023. Au peuple qui molongo accueilli la présidentielle n'a voté Fachi Béton. Apprécié voix le Fachi Azwaki majorité écrasante au etikala ko sale matin na mboko oyo na makambo etali élection présidentielle. Fachi azui yango pour peuple apesa ki eli sous confiance abi na premier mandat mokonza mboka lobi na biso bakoko so akutela yango to comprendre aza mwana mboka. Je l'ai toujours dit, Fachi a un bon cœur, c'est très bien. Tata mokonza ekolo Congo na mboka lokola RDC na mboka lokola Congo kisasa makambu RDC loko makasi tata motema wana eza malamu. Mais ceux qui te continuent bongo, tu remets sous deuxième mandat, te regretter. On doit se le dire et on doit vous le rappeler. Tata mokonza ekolo Congo. Motema wana. Oui. Oza mwana nzambe. Makambo osala, oui, c'est bon. Mais tata, bamboka lokola ya biso. Façon oyo tozo kendele oyo. Tokobika mbongwana te. Tolo bayango de bandeli poete. Tata mokonzi o changer nanu moke. Tata mokonzi, si y a likambo etali dictature, si y a likambo etali dictature, botali sangai awa mboka un pays démocrate et démocratique, oyo bino omona, et bongwana mbala moko bazo mbongwana. Bauta quelque part, pour bakoma lelo démocratie fan. Na mboka lokola ya biso oyo, on ne peut pas
se focaliser na makambo etali o dicté nini démocratie, toi na démocratie, il faut retirer la tout temps, il faut tete mboko yo bazo mutema mabe tellement qu'il faut imposer l'autorité de l'État dans tous les secteurs. L'autorité de l'État pour tout le monde. Peuple, ko kamba. Les gens ont un mauvais cœur que ceux qui te continuent boy to kobika na biso mbongwana te. To koloba ka biso mingongo e kauki tozo continuer kana même situation. Les gens bazo sunga tata mokonza ekolo Congo te. Et tata mokonza ekolo Congo esengeli tata o meka kobeta loboko na table pona ko bimisa kanda na yo wana oto yebeli yo bato oto ayebi yo. Kanda na yo wana vers papa tata face na yo o mususu wana soko tomboki tata tozo zelango ezala face wana liboso ya ba autorité bazo kamba na yo otie ba kamba na yo ekolo bato wana baza motema malamu te bato wana balingi réussite ya kenkena na yo tene basalaki na premier mandat tata mokonza ekolo Congo naloba yango parce que lelonga na ye koloba epa tata mokonzi parce que yende tata ya bakongomani banso mwana sokaza na nzala na nini alaka epa papa mutape sara le contre le meilleur epa ya mama po lamba ngai pe na ye loko tata mokonza ekolo Congo na casquette na ye au constitution l'obiete azali gara ya bon fonctionnement ya ba institution ya mboka. Local la institution gouvernement où est censé coller sa peuple, combattre la peuple, bomba peuple, bazok sala yango tetil lelo, nazonge pa tata ou aza mokenge to sentinelle ya bon fonctionnement ya ba institution, président de la République, ou azali bongo institution président, atal la makambo yo et ali koleka na mboka. Il y a des choses qui nécessitent la dictature ou l'autorité de l'État et fanda. Ba ministre ba koma na université à Kara. Ba généraux ba policiers université à Kara. Motona mota koma commissaire la nini mibeko ya ye taillé sur mesure. Ya ye. Ce n'est pas normal. Aliro tozo kende. Peuple a repé sa confiance et pas fachi. Mais Torobika Mbongwanate. Peuple a continué à linga Fachi, mais Torobika Mbongwanate. Connaissant que Fachi te mutaosana makamunyo sowana, mais nous rentrons chez lui parce que c'est lui qui a les stylos. Biki rouge, je sais pas naïe. Le chef de l'État a 3C na compétence naïe. Commander, contrôler et corriger. C'est les 3C qui marchent avec le chef de l'État. Et sans l'application de ces 3C, na yango misato wana mbongwana ekoyate. Le chef de l'État commande. Le qu'on appelle ça qui vision wana, il y a 3 axes prioritaires. Il y a 6 axes prioritaires et puis le deuxième mandat naïe. Après qu'on ça etinda, le chef de l'État a le devoir. Il y a quoi appliquer deuxième C, Otobengi, contrôler. Ce n'est pas seulement le Parlement qui contrôle. Le chef par ses conseillers, même lui-même, à Zanatan, il y a qu'à contrôler parce qu'il a la prérogative na CMI balé, Otobengi contrôler. Na conseil des ministres, alanela kamusala moko na moko. Et si maya kosala contrôle, il faut dans un pays comme le nôtre, intervention, il y a 3e CEA, correction. Commander, contrôler et corriger. Sans la correction, il n'y a pas d'amélioration. Sans la correction, il n'y a pas d'amélioration. Sans la correction, il n'y a pas d'amélioration. Nini essaye l'autobika phénomène Koulouna et comme on a niveau Komeli. À l'époque, c'était la nuit. Mais l'autre, pourquoi tu commis na étape à l'icolo, Koulouna est débordé, ba longue étape ya kobunda na butu, ba koma na kobunda na moi. Parce qu'il n'y a pas de décision responsable et radicale. On est qui pour éduquer bana wana pour être Koulouna sans même que bakangaye ye moko amitike li Koulouna. Parce qu'il n'y avait pas de décision pour na mutoza nini changement pe décision et pas inaye. Tata mokonzi ya ekolo Congo. Lelo na eko bisamelo lisuli kambetali ba kidnapping. Tomonaki na compte rendu ya semaine passée. Porte-parole ya gouvernement.
aye koyebisa biso ete gouvernement ezwi décision na conseil des ministres kotelemela bato bazo relayer ba message ya lokuta mpona kodiscréditer gouvernement pouvoir en place na makambo etali ba dénonciation ya ba enlèvement ezosema na Kisasa bango balobaki eza lokuta. Mais lelo oyo papa ni yango mama ni yango libota ni yango bakondima pour la kobebisa réputation ya gouvernement tuluka il faut qu'on va créer ma kabeteli enlèvement à Lukuta ba na ko relayer information à Lukuta nani akonima publier photo na ye pour babebisa image na ye na nzela ya ko discréditer pouvoir en place. C'est faux. Je ne sais pas dans le conseil des ministres qui est arrivé jusqu'à ce niveau à Kolobali Kambouana pour décision ils ont marqué ba pegisa ba relayer ma message il y a enlèvement ba kidnapping était. Je viens ici informer au porte-parole du gouvernement avec précision et détail. Kidnapping na Kisasa est la réalité. Et ba na Kisasa boza na mayele. Awa nazo pesa bino témoignage ya motote abetelenga lisolo ya mosika ndeko na ngai Gaston Mbouyi. Balak ba leva ki semaine oyo banda mardi. Ba boaki ba yeko boaka ye banda lundi ba yeko boaki mercredi na 23h. Vous imaginez? Banda lobby na osona ndeko na ngai wana, je vous dis à qui traumatisé. Le loi Selinga a expliqué ngai dossier de lingue salemaki a commis la victoire. Abanego kende limité. Ba moto ya ki bulu ekineza la ka bilinga ko wela boyenda ba policier. Abina zo taxi. A koti na taxi. Bakei bango misato baki na ndeko mwasi moko azalaki wana na mibali bango baki misato. Moko liboso na moi c'est liboso je pense bango va faire na simaye azalaki wana na katikati. Bango tout a repé cette impression ma base azalaki te. Bakei quelque part nini motuka ekufi. Oh, motuka ekati nini te nini problème ezu problème motuka ezu panne bozwa nini ndeko mususu azola kisabango nani taxi mususu ide kutu pesa te bon ndeko moi c'est na kati ya mutuka wana apesi ide abi bon tout ça fait 4 to kota na biso kana taxi wana loko eza vide poto kende to koma na biso limete mbangu poso to zeli to zo ndambu to umela pamba ide ezate eko uta wapi kutu akoti na taxi akozo idée wana parce que dans le porte-parole du gouvernement lobaki eza makamba lukuta idée pe kozala te parce que porte-parole a dénoncé a démenti rango eza makamba lukuta ye pa koti na ye na crédibilité que mon gouvernement ebo epegisa babi eza makamba lukuta akoti na mutuka bango 4 yaya tant ka bakeka moi minute moke pap ayo babeti eloko na kingo na sima pou. Et ça, il y a tel aboué, papa, matisi ba vite. Alinga, ça va comprendre, yinde linga yao. Pas, ba matisi lié ba glace, nyonso, ba bloqué, ba portière. Bandeko, kidnapping, et aussi, mana Kisasa. Abina quelques minutes, ba boto yo téléphone, allez, ba bandé mounoko, ba zu ba latisi lamba na elongi, pour amona li subiska ba okendete. Banda wana, bandeko, ba bandiko torturer nzela. Bake na ye tango ba paralyser wana ba bwaki ye na sima bake na ye ti esika moko ye ba ekutu te asutu ka boye oh toza wapi toza azoye bate baza wapi bandeko na ngai Gaston Mbouyi témoignage à Gaston Mbouyi qui a été enlevé aza journaliste atindeli ngai yango naza na ngwao alobi akomi bisika wana azoye bate za na commune nini eza wapi ayebite mais sika moko bizarre isolé akuta na bato ba kidnappaki liboso na ye akuti bango na salle moko boye batie bango na nini mo boye ne sika moko boye ye ba ba bwaki e wana fanda kuna pa bakangi porte ba memi clé bakangi pena libanda a memi clé donc ils a le kona ndako moko boye c'est leur explication na ye akei bango toto bakei après quelques minutes bazongi tango ya vandi na tuni bandeko oh bino boza wa bien biso ba leva ki biso ça fait so 2 jours tout ça ba leva ki biso za awa toze la ka bania ba famille mais to sambe la place toza eza mabe nzamba sunga biso awa kaka nzambe nzamba sunga biso parce que makamba osala awa eza ka nzambe fa sunga biso. Témoignage ya Gaston Mbouyi qui a été kidnappé semaine au lundi bandeko makamna isa mneza théâtre traité
et moto abetelinga waza soka bete yango aleli abeti yango et aza émotionné à kosakana te makamba bi kwa uti na liwa nzamba bimisi pena libula bankosi amemi bimisi boyo ka suite à lisolo avant nazo appel. Pourquoi nazo bete la bino témoignage à Gaston? Pour ça tellement moulayi nazo résumé ngo po yebisa bino bozala ekenge pe ko interpeller ba autorité, s'il vous plaît, sécurisez les peuples. Sécurisez les Kinois. Na kisasa insécurité za makasi bakuluna na ba kidnappeur eza makambu ya solo bakonzi batambisi olie bosilike na biso atozolo makambo yo soki bolingi ya solo biso lenge fachi azotalisa bolingo pona mboka oyo eke bino ba service ya renseignement banani bozape na bolingo wana mo elongo na tambo za ekolo Congo na place que bon méditer mabe contre nga makambu na zoloba bon méditer mabe contre bato bazo bebisa réputation à pouvoir en place. Bon, Luka, il a démantelé le service. Je vous dis vrai. Témoignage, et ça, il y a un mali, il y a passe, il y a un bomba biso. On a que toi. Bandeko. À l'obi, tango batuana ba bimi ba kei. Quelque temps, ba zongi. Bon, on a eu semble pas ba kwayoka ba fongoli, ba kati, ba koti na kati. Ba ici, allez, bon, longo na bilamba nyos. Ba longoli, ba tikali na ba sous-vêtements. Ba tikali bongo. Allez, vas-y, téléphone na ye, ba bande au sala ba vidéo, papa va sali ba vidéo, ba kangi baké, ba mili sou ba kangi porte ba kei. Vas-y ba photo na ba vidéo pour ba kende kotinda libota, ba isongo moi na bino so botini mbongo te tokobe to sala ye mabe. Et puis tant ba sala ba photo wana, bazo torturer, bazo beta bango ko beta ba makofi ko beta ba film ko sala mabe, pona ko nyoko na bango bandeko. Tata mokonza ekolo Congo. La police amboka na biso. ANR, ma service à renseignement, s'il vous plaît, nous vous aimons. Boka ni sata mboka oy. Ezo misa mbongo. Pour la couper ça nata moi et loko pour la coller sa mabota. Boza bande kona biso. Bosala mosala pour la combattre la bande kona bino, s'il vous plaît, nous sommes exposés. Témoignage andeko so bolo ki ango so na yambie émission et coller lisabino bandako. S'il vous plaît, bosunga fachi alonga deuxième mandat na ye. Motora motobisi kaza bosunga tata oyo bosunga mwana Etienne Tshisekedi. Pourquoi Fachi est toujours critiqué ya koleka même Joseph Kabila? Parce que Fachi aza mwana ya opposant historique ya mboka oyo. C'est lui qui défendait le peuple, c'est lui qui disait que soki tozu bokondi peuple sengela azala vraiment na esike longo bani pona ye. C'est ainsi que le peuple azali na rigueur na kolanda likametali pouvoir ya Fachi. Parce que Fachi a n'importe qui. Fachi a n'importe qui. Son père a lutté pour cette nation. Lui-même, c'était un combattant. Et aujourd'hui, c'est lui qui gère cette nation. Le peuple a traité na rigueur. C'est normal. Et vous qui travaillez avec Fachi, vous êtes ministre, vous êtes agent de l'ordre, général, nan. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez avoir le cœur de cet homme. Bossala Moussala na motema mobimba po na mboka na bino. Si vous êtes étranger, je peux comprendre. Mais si réellement vous êtes congolais, faites quelque chose. Faites quelque chose. À lobby, tant que vous avez une image, vous avez bêta. Quelques minutes, vous avez une étape qui passe et ça n'a pas de motema. Na l'école bango te mais le ko ezana témoignage mo ko leka lo bayango na lo bayango kaka pona ko bisa bakonzi. C'est urgent. Prenez des mesures, trouver une solution. Alors bien miso na ye quelques minutes après bato ba miyela ki bakanga ki avant nzambe na ngai bomba Congo. Et le Congo sera sauvé, le Congo sera sauvé, oui le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé, le Congo sera sauvé, oui, le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé. Bandeko, alors quelques minutes après, Bandeko batona baye, na miso na bango, bazui 2 personnes, o mabota na bango batinda ki mbongo te. Ça fait mal. Ça fait mal.
O mabota na ba watina ki mbongo te, bazui ba étouffé bango sur place, ils sont morts sur place. Témoignage de celui qui a été kidnappé, et c'est un journaliste. Abi quand ils ont vu ça, balobi biso beto na biso ezoya, tozo kufao. Ba moni makamba mona na film abi il priait Nzambe o eza ndoto to soki ndoto Seigneur la musanga na pongi ça da ifo nkolo na mukata na pongi po eza na vraiment rêve eza makambo solo te makambo nazo mona aw eza na makambo ya ndoto habitanga moni batu mbala na bakei bakei abi to boke na bango kunda bango kina boka bango bakei après bazongo ebisa bango omoni. Allez, bonus ma famille na bino, batina so batindi témoin de sali bango, nebe do sala bino. Heureusement pour lui, famille batindaki mbongo ba exigaki. Batindaki pour pas libérer moi na bango. Tango bazo zonga na ye bakene ndako. Ba ko boaka ye bisika bayoka na gina famille. Bisika ba pesa yi famille consigne. Ba commission ki ba bimi pena côté bazalaki ale ko la côté pena mo walbwako. Ba komi côté vraiment ya batu ba lobby ba commencer ba débat entre bango po ba bomba ki ne lamba azo ka ko yoka mais ba bomba ki ba chez munoko ba chez longi tout ça mais azo ka débat na bango de bazo ça la débat alors non fallait ka to bomaye fallait ka to mbongo kuta malonga batinde zate mbongo to kabolongo ndenge ni neza muke mbongo fallait to bomaye ka kufa na ye kaka azo ka débat na bango fallait to bomaye muswalo bi mais to koy musika so il fallait qu'on soit décision banda kuna sko to zonga to sala nini alors que to kana ki déjà bato na bazo ya kozwa mwana bango batindi pe na mbongo na bango to sala ndenge nini. Ah Seigneur Jésus bandiko ya baye ko bwaka ye côté ya mosquée ya clinique Bondeko babwaki na fini mo eza wana ninga lobi azaki na katikati bacheki na katikati abi soki to komi tozo bwaka yo okolobe loko to ganga te soki to beto masasi oyoki bakomi pembena balekisi ye mpanzi bafungoli portail e sauté babwaki ye pa babaluki mbala mo bakei. Quelques minutes, policier moga bandai koleka wana bi atala bilango lango atala bi mela nenga komi balokoti wana baki bakomo senge mbongo na societe ay so ba leva ngalongo aux aventuriers ba policier mboka na biso tala siko bisika nazo esamino ke police oyo faut ba réformer yango bakomo exiger ba pesa bango $100 pour libérer azamo melinine auto sa biyenga na ye ne ba langwe masanga na ye ba na langwe te na ut ba kidnap kinga itane na za ba livenga la kisi wana ba singane ba kangisa ke tout ça bazo ndima kakate le temps aux familles ye ba convaincre tout ça ba ye ko mwana na katikati ya butu nde ba benga ngai ba esingai to moni Gaston na yoki bien mokolango pasi na za kinango. Mais ce qui est choquant, ce n'est pas seulement que Gaston est en vie, mais tous ceux-là qui sont maltraités sont des Congolais. On a défendu Ganesiko, on a tiré la ndako pour ça une émission. Nathalie Samakambezo les Kapona Batouana. Tata Mokonza Ekolo Congo, nous vous aimons. Le peuple aime Fachi. Approuva qu'il y a une élection. Tata Mokonzi, à votre tour, vous aimez les Congolais. Mais nous voulons que vous exagériez un peu dans ma caméra bolingo ba Congomani. Nako meka ko imposer dictature moko boye na bato bali ko kamba tata bali ko accompagner yo bazo sunga yo te Tata Mokonzi. Bande ko ngai ya ba service ya sécurité. Boza musala na bino bo sungela mboka ngana osa musala ko la journaliste. Ce que je dis, je sais que ça vous choque. Ce qui a solo boza bananzam, il y a solo boza ba congolais 100% loko nangai. Ne bozola nangai wana. Émission oyo boza la contre yangote. Mais c'est pour vous dire. Bato boza la bango ba sala musala bienté. Bo pesa rapport ba chef de l'État. Mboka oyo, ils ont mérité mieux. Bo sunga peuple congolais. Tala makambo police ezo sala. Police est l'autre na mboka oyo. Ba policier qui a dit ki ben. Bato bazo ko enlever bato na ba catch. On ne sait pas les identifier. Mais on arrête les innocents dans la commune. Bana bato passer de l'autre côté, ba famille wazole sabata bikedi, ale mama utoteka ba mandunda na yele ba nili ale ake fute na mwana na ye mbongo ya innocent bakangi.
Les policiers incapables ya kokanga ba kidnappeurs, incapables ya ko démanteler ba service wana, mais ils sont capables de déstabiliser des familles en arrêtant, en faisant arrêter les autres. Mamsouba za incarcéré na makala, mamsouba okini ba c'est pas innocent, ba kangi sans cause la identifier le kola kuluna, ba kotise kana liste ba kuluna ake kanyama ake prison. S'il vous plaît, tata mokonza ekolo Congo. Tata mokonza ekolo Congo. Tia dictature na gestion mboka. Tia dictature na gestion mboka tata. Azala nani oazo sunga kenkena na yote tata mokonzi. Hors état de nuire. Esengeli biki rouge simba. Ezonga lisu na maboko tata. Deuxième mandat, eza mandat excuse, eza mandat de décision. Tu as début ya mandat na yo. Tu as 8e mois ya mandat na yo ya mibale. Tata mokonzi. Tata mokonzi ya ekolo Congo. Ma réforme est salement. Le Congo ne souffre pas de loi. Oui, peut-être, révisitation à la loi par rapport à temps actuel, à la réalité actuelle. Mais nous avons des lois où ils ont souffrir na exécution de la mise en place na yango, mise en exécution na yango, mise en fonction na yango, ils ont souffrir. La loi est ali. Mais quand il y a des problèmes. Tata mokonzi ekolo Congo. Le longa na yeka ke pai na yo. Tata mokonzi, tala bana na yo. Tata mokonzi, sala quelque chose pour le peuple na yo. Tata mokonzi, ba Congomani bana problème. Na kisasa insécurité mati niveau. Gouverneur Bumba Lubaki. Kisalume bande, il faut ça na musala. Kisasa ozo kambalelo eza isungo belate c'est toi. Bando jibo candidato qui na so 2 mois yango so nini yango. Bana ba voter bino so na avril. Tout ça est la août. Ça a quelque chose. Matissa sécurité na Kisasa. Insécurité na ville ils ont makasi. Bossa la quelque chose. Bossa la quelque chose. Bossa la quelque chose. Alors bande kurangai nazwa sikawa bapel ya bande kwali kulanda biso sikoyo. Mbote bona mboka. Bonsoir, Papa Gilles Mbemba. Bonsoir, Papa Tonnerre. Ah, Papa Nangai. La piste d'abord, merci pour la monnaie du chouchou. Passe la montée, Mathieu Zoïmbale, Congo sera sauvé. Non, qui passe, non, qui passe, non, qui passe. Papa, Choumani n'est tout le monde à Mokili, Namboko, Congo. Hein? Congo est le seul pays où il y a du valeur et peuple. Hein? Lelo na pas matete ana oti musana na zo ya ba 17h ba police bazo boa kabilo ka bato bateka na likolo wana donc bazo kipete bazo boa ka yango ande yebisa mutu kene mama ka so teka eza danger pona yo duka mo epo ka pe so teka et on sala bien police ba tande ba gérera mutu tekema to ko mo la mitema boye to zo la mitema papa Todo yemba na mamiche. Naza congolais. Tout le monde a condamné dans bétonine. Ça sur le congolais pour le gouvernement congolais ou quoi? Mukarata sida na poma tete wana penge tutaye. Baye ba bikisier balongoli. La police est mbangu ekangi. Donc on rappelle sida peut comme une fraction. Est-ce que c'est normal vraiment? Bon, ça va. Les autres ça la grande lobby tout le bana papa pour bayaya ba yo kala bango bisote papa mo kondi fati beton ngai mwana na yo na to su ya liboso te mi bale to ya mi sato banda mo kile salama banda Congo salama non na voter ni député ni président na liboso na voter ezaka yo on a voté na nti on a voté kaka yo kela ngata watana kombo na nga Biki sata ba Congolo ba souffrir papa général Sigi limba tolo baboy kara université lobi on université karawana bata mayele makasi université kara yo obeta bakara na kara tolo batala yo papa o miteme zoki elembi to va ko zoka na mitema to souffrana na nzala to souffrana mai to souffrana courant to souffrana mambebele
eza bapolisier lisusu bato baza basentinele na biso bazoye barole na bango te vraiment au juste papa na nga Jules Vambemba sokotoloba ni mokili yango kekufa nango kaka po tozwa peut-être kimia tozala kimia te na kongo yango papa ce n'est pas normal tina otala yo boye tina otala yo boye na olela tina otala yo boye na olela nakolukane ata nzimbo mo ya ndeko mo ayemba ata balobi ezanga papa na ngai ezali yesu bayebisi ngai ezanga papa tolashuna totalaka nzambe ochoza susute. Merci papa. En tout cas dans la défi soki mokonzi ya mboka asali eloko moko te parce que ngai napesa ye voix na nga naokosa te ndamba azokanga afota ye soki asali eloko moko te basala ta stade martirane ya monene oleke bamisolo ebomaka bato kuna babengisa bapolisier nyonso ya Congo bakena kuna bateya bango barevoir bango cerveau wana martir ya monene ti eloko nini ezanga na bapolisier oyo pasi na motema pasi tozolela Nzambe. Ça fait mal. Hein? Je pleure au-dedans de moi. J'ai mal que le Seigneur nous aide. Ça fait très mal. Allons de Konango Bing Biswap. Allons de Kobeng Biswap. Allô? Voilà, bande kozo na biso o bolingi bo réagir na WhatsApp, bo sala biso ba audio. Na WhatsApp sala biso audio po soko sali biso obengi biso na WhatsApp tant ba appel normal les okota, ezokata ba appel na bino moye connexion les kezate. Donc bande ko WhatsApp, so na crédit na normal te sala biso audio. Alors bande ko ba appel normal, bo ko benga po nazwa bino. Bande ko WhatsApp bo sala ba audio po tozwa pe ba audio na bino ba réaction na bino na audio. So bandi kwa normal nde bango bana problème tepo na WhatsApp soko zobenga na WhatsApp appel normal ekoti ekati ya mbala moko ça fait mal yango ba FARDC baza pona kobundela mboka to pona kokanga ba jeune wapi lisu ba FARDC ba kokanga ba jeune alonde ko bengi biso wapi allo allo na bengi bino Maman, quittez ça volume à télévision pour te yoko malam. Quittez ça volume à TV landa kuto longo pembe na télévision pour yo moko ine ngezo sa ba siffler non et ça pour za pembe na télévision pour volume eza makasi. Voilà. Tango bengi biso kiti volume à TV pour toko ba émission. Insécurité, tout ça nini pour insécurité et si là. Voilà. Aïe 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 aïe. Ils appellent entre en désordre. Dans le WhatsApp, WhatsApp, pardon. Bon souvent, on a posté un message, na bino na yo kango bien. Alors pour te yo kango bien, il faut bosser là-bas audio. So go bengi normalement, so bengi appel WhatsApp, toi tu bengi na normal et kata yo. J'ai un autre exemple. Tu bengi ndiko bengi sur na WhatsApp. Alors ndiko bengi biso wapi? Allô? Oui, papa bengi biso wapi? Allô? Na bengi bino na bumbu. Tozolanda yo papa. Nangaki na intervenir retour. Nazolanda papa. À propos ya nani mambo de sécurité pour na mboka na biso. Vraiment tozosenga na bakonzi. Bameka vraiment kosala ba effort, vraiment bazuku koti na bungwa ba crime ezosala matro. Bazo côté la biso na bandaku donc eza passe faut bakonzi basala moins effort nangai pena loba na ba opposant na biso balekaka na batinda bato bango na ba télévision baye ba rappel ko ba biloko monsieur zaka vérité bakosa biso te na landaki maman a intervenir Martin Fayulu loba ke gratuité ya maternité za lukuta eza nimenga mwasi na botaki na gratuité to futaki lokote donc atika okosa ceux qui le bien aloba bien les até qui pouvoir en place marmios basala ka les arabapé ya malamu pe zali
ya condamner pe ezali. Alors ni Congo est un pays na biso richesse moko to ça nango est un pays Congo. Faut to batela yango, faut to intervenir, to bunda pona pays, to la ramboka malamu. Ezati to za la contre pouvoir est en place. Au lieu que to pesa ba idée, to luka ko soutenir pays qui ndeli boso. Alors Zamba Sunga Congo, merci. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Vous savez qu'il y a des pays mususu ceux qui mboka na biso vraiment. Il y a des gens oyo balingi mbongwana. Ba émission loko na biso boye na sengi ngote mais ça qui émission mo loko avec ko bengo boye o banozo boye na compte à l'état. Parce que c'est une émission qui contribue pour l'avancement mboka. Biso to pesa ba idée pour na mboka. Alors de ko beng biso wat. L'état ko bengo boye non nous te soutenons. Tu accompagner au continuer de faire l'émission wana pour population tout en benga zo pesa ba idée toujours comprendre makambo ezo leke pa ina bango. À travers l'émission Mboko Anani, ba autorité bazo so ba idée à makambo ezo leka na ba province, na ba commune, na ba province, na ba territoire na bisika tozali. À travers l'émission Mboko Anani. Ici nous parlons de choses sérieuses et ce que est une émission Mboko Anani, yeba ke za blague te. Ko zo tami tungisa te ce za solo te Congo mana lo bilobela na TVT. Nga na langwa Congo tellement que na ko sala ba blague ta au trahi mboka na ngai. Na ko ba likambo eza solo vérifiable et puis eza authentique. Ba policier a selemba au miyibi papa. Ah. Zambe. Mokolo na kozwa ta témoignage malam pour ba policier ngai vraiment. Hein? Mokolo nini ba policier ba bengi ba policier ba sala musala bien. Sont des journalistes. Na lo baka mkie pona likambo ova elika na commune biso a kisenso papa. Papa la police a commis kosangana FARDC. Papa na moi donc biso ba jeune do tozala binti. Okanga biso ba jeune papa na ngai. Okanga désordre. Ota moloka bwe bakangiyo. Donc kuluna. Na mona ndako oyiba na sude papa. Papa na ba FARDC to ebiti FARDC. Azana pona komunela mboka ou pona okanga ba jeune en désordre ka bwe papa. Pourquoi désordre bwe papa na ngai? Biso ba jeune to mema nini? To manga moni awa na mboka oyo. Papa. Ba mona suki na ya lox te bakangiyo. Suki su papa ya fraction. Papa. Bato ba okesi ba sa mabe ba kuluna ba kokanga bango te ba kanga biso bana ndako po yebike yo mo ndako ndako so bakangiyo mama no a Holanda yo mbango pa ke bimisa yo me ba kuluna ba kokanga bango te ba yebi place ba kuluna ba place ba kuluna bazala ba yebi ba policier wana me ba kokanga bango te ba kokanga biso bana ndako papa to le mi mamo papa na ngai na suka awa papa e kuma roma ko to buma so bana basuda o papa o yo ka mama makalo na ba suda ma bisque bana za ko trop c'est tout ba ko l'exasko papa le verre so pas les cambo ya sensu ba jeune ba onyoka ba fort donc tu vas sur l'hésiter le moins autant la ta ezati moi autant ezati ozo banga so tamboli kula ba ko kaleo babotolo de la dombongo oba ko ba so ba soda za pour protéger la population ba bien jamais pour reroter la population akoko maman à l'aise papa na suka so ko mazoto na oboma na skola bango yawa papa na ebisao. Merci mwana mboka bof na ngai Laide Matuka ozolanda ndeko na ngai ozolanda makambo ezoleka na Kisasa ozolanda makambo ezoleka na Kisasa mon ingénieur Elingoi ozolanda makambo ezoleka na Kisasa papa Elingoi ozolanda makambo esiko kongoma na lobate pona nini na kolobate pona nini bolingi tena loba bo solo makambo ezoleka na mboka na biso mais ndenge ni to changer ndenge ni to bika mbongwana soki to lobi makambo solo te botika na loba alors de combien biso wapi allo ndeko na ngai
on ça sa vision aventure na mission sérieux boy vraiment obengi na oza na ndako na yo biso toza en direct na TV ba kontaka minute obengi ba yambi au kati no appel oza pe sérieux et puis on critiquer ba policier. Bonsoir papa journaliste. Vraiment nzamba pambola yo. Na mosala ozo sala pona mboka Congo. Nzamba ya Congo akofuta yo. Nzamba Congo akokontinue kobatela yo pe kobundela yo na bitumba ya butu pe ya moi. Papa ni nango na lingina loba. Pona makabetale mboka na ngai. Audio oyo uti depuis Congo Brazzaville na sana Congo Brazzaville. Tango zolo bela makama mboka atangisi ma ya miso. Namoni lokola papa nanga uswate mama nanga akufi. Lolenge kaka bazo boma bandeko. Lolenge bazo sala makamba ya mabena bandeko na ngai oya ba congolais. Vraiment salenga passe na motema. Mais papa journaliste mboka Congo eza mboka nzambe. Eza mboka kisekede te ya kamera te. Eza pe mboka soke ya nani te. Eloko kamera yeba, eloko Felix ayeba. Ata ya asungi Congo te. Mais nzambe ya Congo akosunga. Akolongola Congo na passe. Nzamba Congo akolongola Congo na passe. Eye akosuka mabe koleka. Akosuka mabe koleka. Mais nzamba Congo akosunga Congo. Akotika biso te. Nzamba akotika biso te. Mais yoka papa journaliste eloko nazo yebisa. Ojo okisekede ayoka ngona matoi na yewana. Soki ya sungi Congo te. Ane oyo ekosilela ye na kimia te. Ayeba na eke tango kaka ma ya misu ya bana Congo ezotangaka tango nyonso. Felix alibulu na azotimola libulu pona ye moko. En plus passe moko ekozonga ekokomela ye akoluka moya bima na kata passe wana akokoka te. Nazolo bango en tant que musala nzambe nazolo bango en tant que mutu oyo ayebi nzambe parce que na tango akala basala nzambe nyonso uswate barwa nyonso babande kotika teke mboka na esouffrir bongo peuple voté peuple pese confiance après avoir à décevoir le peuple. Le Bible lobby la voix du peuple c'est la voix d'Idi. Kole là-bas na Congo et ko quitter la Félix na mutu kaka yete na bana na bakoko na yi aye bana yake akofuta masumu oyazo sala pona bana Congo kole apasi komela mai pasi kura pasi nyonso pasi metla kaseri bolingo tikati na ba police ya bandoki oyo oyeba te soki biso bato loka to pesa bango bondoki na général Blaise Ngo soki pe azandenge nini aza compétent azolemba na kokotisa kimia na kata mboka vraiment nzamba ko confondre bango. Merci beaucoup papa journaliste nzamba pambola vraiment. Allô ndeko bengi biswapi la bengi na monga fula comme la persi ya persi tozo yo kayo papa toujours comme comment toujours comprendre que ya au 48 heures au 22 heures au bachelo bazo kanga innocent bazo na wami faire au kanga beaucoup toujours qui ne papa au tele biso likambo président de la république la lobaki ke bendele ko est-ce bendele ko ati bango kanga baso wepo ya nini bango ko tango de lo ta reta ba ye ba usu sa ba reta ba ndako bazo kanga ni papa to suka wapi hotel biso kambo alezime ko ya mama ko ko kosa ko sabala aya ka ko be sawa biskira kindana bawo basolo baze proka basolo batela ko proka ba to ma besiko ba to ba yo kanga na ba to lamba to ba lamba zo ko hotel biso ikambo yo president yo kanga fati beta yo kanga papa ayo kanga zali ana so so ko to kredi pona lo ba likambo yo papa hotel biso ikambo na za mwa mke mala lobika likambo na sali tuna ya mo nasi wona yesu ba kredi ba polisi za to kimi ko kima tina lo babu
Merci beaucoup Ndeko Nanga Mwasi. Merci de Percy. Amen. Amen. Voilà, Azel Lenge, comprenez que quand il y a Zoloba et puis Ajizana c'est bah mon angolo ko l'aventure mais alui makambo ya makasi et vraiment merci Ndeko Nanga Mwasi de Kambolobi wana message na weleki pe comme l'état mokonza ekolo Congo. Alors Ndeko bengi biso wapi? Mbote tata bengi biso wapi? Ouais, bien sûr, la dernière direct pigeon. Na pigeon? Allô? Oui, na la propos ya Congolais ne fait pas qui na Congo toza na président. Oh, nous avons le chef de l'État Félix Tshisekedi. Parce que Nembo qui commet lui-même Kabila Tegango Maintenant, il faut reconnaître que nous avons un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Papa. Non, mais il fait rien. Il fait rien jusque-là. Insécurité, saleté, Nzala, Biloko, Nia, c'est matrice triple. C'est bon, bien, quoi, bon, ça, comment pas dire ça, bon, gâté. Nous ne pouvons pas avoir courage à ça, Moussala. Pour l'intérêt, à Congolais. Merci, Tata. Merci vraiment, Papa Nzama. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Des fois, les enfants, comprenez les enfants, fatigués comme papa. Des fois, ils s'adressent toujours à leur père. Et fatigués les pères de tous les Congolais. Allô, Ndeko Biswap. Allô? Allô? Oui, moi, Ndeko Biswap. La Bengi n'a une balseke. Toujours l'andao, papa. Na lobi boye c'est pas mission on a Hollande aussi. Ba contribuer à battre la kaya. Ce qui aussi occasion de telle langue c'est que ce qui aussi occasion ndako na malgré ba TV beleza na Congo et ko zo landa biso c'est que bango bazwa même occasion pour koyoka biso. Mais batala ka ngote pour makambo mele kana mboko vraiment batala ko leti yana na salongo awa na kareke salongo. Ba policier ba ko longwa na la 13 ba ko kanga batala ki banseke. Est-ce que ça la marque? Bayebi yango bien ba réalité la ba konjera bayebi yango bien. Yango biso sala ke mission pour ko bisa bango ke baza ben incompétent ba sala quelque chose. Souci à Kumbi wana donc ko kanga batala 18h 19h. Est-ce que ça va mener? Hein? Vraiment. Et puis bozi tout ça la babilanga. Bozi babilanga nyoto boza ko teka biso babilanga. Agriculture yango priorité de priorité eza na mboko. Hein? Vraiment babilanga bana ko teka donc le bilo to ko luka bandu to ko fana to ko lia banda. Hein? To ko lia banda. Na c'est pénifier vraiment. Oh vraiment mboko eza otambula ndeni. Merci Tata. Tambula gate beaucoup mais ça y est quelqu'un a été donc hein? Vraiment papa journée na sepeli na kobengo tumbala. Mais moi pe na peso conseil o kitaka pe na bagimba seke pa imboka ngwe batasuka basali. Hein? O ta demini c'est tout ça na gimba seka. Et qui va salongwa. O kitaka pe yo journée so tala en population. O ba yoka ka biso penza, ye président penza Félix ayoka biso malam. Merci Tata. To ba no sala ba programme ba o ba na WhatsApp numéro wana eza na WhatsApp to ali na groupe WhatsApp ya ba Kongomani banso. O ba landa ke mission mboko wana ni boko mela ka biso na numéro wana poto kota bino na groupe WhatsApp na biso poto yo ka makamune so leka na ba commune ba quartier na biso. Merci papa. Ça va bon, merci na CP na Bengal. Merci beaucoup. Oui, allô Ndeko biso wapi? Allô? Allô papa. Mbote mo biso wapi? Mama Mado na Benino na Ghana komuni ya Munga Fula wana nchini Kilabu ya solo papa na zotala yo na television na moi connais pas le français mais na sepeli na kolela na yo na likambo moko esani na pasi ndenge na zawa pe na zobela wana nini vraiment biso bato forama tiki na zana sekitanta ndenge na zawa toza kotambula na makolo ata bamindirikitemu bazalaka mais turo vraiment c'est trop net tozalaki na mfumuka savuku mais lelo boye batete ekoma voiture ememaka biso tokendaka bawenze
ba wapi sikoto bana ko keneli sasu na makolo ndene ya forama parce que to yo ngina mikolo lekike ba tete zo leve ba to longola ba gori bon siko makamba mo esila te ezo zonga kaka siko vraiment na ba soda ba komi complice na ba kuluna na tala ba una na television na zo mona yo ndenge na zawa na tala yo na landela yo na lalite papa na leli penza ndengo leli na nzembo wana epesi na pasi penza na zo lela hata bazaba ndeko na ngati mbandeko na ya mulimo panzoto nzamba sala iso nyoso ndenge moko pana ndenge ba leve batu wana bakufi oyo wana batebwaka pana familia apesi mbongo papa na ngai na mama rela komisi sebitanta banana bota mana zo mona likamoyo kaka turo na komisi sebitanta moke debi zo boma batu na voiture yana nano ba policier ba ko boma batu complice na ba kulula ya wana yebisa papa na ngai kilo mwana vota ye na sepele na bwaga masanga na balabala kwa bato bazoboma bato bakulula wana basoda balobite babunde l'école baza wabe na bapolisi mfuati oyo balala kakutu na baposa te bakomo kolalisa bamoto na mituka na baposa na bango ya solo papa ko lelelo leli na nzemu wana pesi nga pasi nga musali na yo mama raisonnaire na lelima bale mibale yo babomi wana na muninga oyo nzambe alongoli ye na libulo wa nkosi wala mukutu soka yeba ndake ngolalisa place wana bazako ngobwaka ka baona ka ngobomba po sala tubo yeba bandako bazako ngobomba la bato wana papa journaliste mais kila sebeli nzambe ngana za mama kutimena pesio pouvoir mukagoswa oya komeka yo nzambe wana yo sengi azakati na yo ifona yeba adresse na yo na mpango na yo yo bombo na ngana zana sebeli na kasi na banda na zotala yo tata nzambe pambola yo na libota na yo amen ola wow amen. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Comprenez que mission pourquoi le long je suis vraiment émotionné et makambozo le karambo karangai. Merci beaucoup maman. Na yambeli pamboli otindeli mwana na yo. Uyalo ndeko. Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Bonsoir papa journaliste, vraiment. Bonsoir papa. Obengi biso wapi? Abengi bino na commune ya Selimbao. OK. Toujours ndao papa. Vraiment makambo yo zoloba wana vraiment ezo sala biso pasi à propos ya biso ba jeune. Parce que omona ogo uta musala ozoya okomi na société omona ozoleka bo bakangi yo osale lokote oyo zana ngo bazwi babutoli mais ezosala pasi eske na mboka oyo tozala mokonzo tote parce que toyebi ete bakoko na biso banyokwamaki na ntina ya mboka oyo po ete biso tozala libéré bon lolenge nini na moma oyo biso tozakaka toujours na mpasi wana parce que ndenge ozolela wana ezosala biso pasi ozomona tataki mbango ayebisaki biso boye ete mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu siko lelo tozwiki bokonzi tomitambwisa biso moko ndenge nini kaka toujours tozozonga na eta ya babelge bakoko na biso banyokwamaki na ntina biso bana na bango tozala libéré c'est que ntango bazolobaki baboma génération ya biso lelo ya bagene sikoyo soki bapapa batikali banani bato bakotambusa mboka ngo po oyo tozokoma ozotambola ozobanga partout lolingi nini tokozala mais tosengi epai ya tata mokonzi ya ekolo azwila biso solution ya malunga po ete mboka na ye ezala na esengo na ngoya ya tata mokili yango nde tosengi kimia ezala na yo elongo na oyo yo ozali kopanza sango. Merci vraiment. Merci beaucoup papa. Merci papa.
Alors, Tokomi Nasuka, appelle les autres continuent en désordre. Tokomi Nasuka, déjà. Bonsoir, papa. Tiangape, na groupe, c'est monsieur Patrick. D'accord, papa Patrick. Na Koti Sayo, na groupe, Nabiso, Yaba Kongomani. Na si sa émission, Torosala Yango. Alors, ndeko bengi biso wapi? Allô? Mbote mwana mboko, bengi biso wapi? Na bengi mina parti à Delvaux. Tozo landa yo. Naena lobabu. Toujours déplorer un comportement ya ba policier. Bache sous-chef na bango na président sawa. Bazo nyokola batu na degré moko osakana te. Bazo sala nini? Bazo kanga mutu nyonso ozala parent. Talaka bambouteillage akino uti musala bakangi yo. Policiers oloba surtout yaka koto depuis kala mesi to soma mapango. Donc ce bakangi yo 40 000, 50 000, 100 000. Et puis bazo pona mutu te mutu nyonso ozala parent mwana muke mukolo boya ba kilimbalimba ya na présidence awa na bacheni na bango na présidence. Papa journaliste, deuxième sujet na le Bezaboué. Ba parents na biso basali la l'État. C'était l'année passée. Président Félix a pris décision à foutre à Bango. Ba foutre à Bango avant campagne électorale. Mais si les lots ba PC ba parents na biso ka numéro de compte. Kaka numéro de compte mbongo ezomona na te soko ko lobela biso likambwana. Merci beaucoup mwana mboka. Merci beaucoup. Tata mokonza ekolo Congo likambo etali ba enseignant. Ezana ba enseignant oyo il fallait ba futama ba pesa déjà ba numéro de compte na bango mais ti lelo bazue lo côté. Bosala quelque chose na niveau na maman ministre ya sika ya éducation. Osala quelque chose pour na likambo yo etali ba enseignant. Salut messieurs les journalistes. Je vous salue aussi. C'est pour les groupes, je pense. Voilà. Écrivez-moi, Batonios Bolanda Biso Bozana WhatsApp. Au Bossala WhatsApp. Bon, Boutine Langaï, numéro na WhatsApp. Comme ça, on va vous envoyer et vous intégrer dans notre groupe pour tous aller toujours en contact. Puis vous avez un message. Bonsoir, papa journaliste. Ezanga mwana mboka papa. Na ifo mboka na biso zoki na kokufa papa. Neso insécurité za makasi biso adoza nkomina kalamu na quartier Kimbangu kote la batu na banda ko kezongi dernièrement bato kote ya voisine na a ba izue na biloko abana classe tala vraiment konza mboka tela biso likambo papa insécurité za makasi na Congo to komi na risque papa. Ah, Nzambe sunga Congo. Kolo sunga Congo. Sunga Congo. Bonsoir mon frère journaliste, c'est moi votre frère La Grâce, Koti Sanga Pena Groupe, très bien. Il n'y a pas de problème de Konangai. Groupe on a tout seul en pour Kongomani Banso, tous ont des informations à temps réel. Va kambezo les kanaba va commune Biso. Allô moi Namboko bengi biso. Allô? Bonsoir. Ngote moi Namboko bengi biso. Na bengi bino parti à commune à Selemba. Tozolanda otata. Tozolanda. Ngana ba niveau ya insécurité oza ba policier nen ba komi ko sala insécurité les tiko ba bazo matsa to ya kuluna. Na veni matondo awa na ebisayo bazo kanga kanga na sima prison bazo kipete na mutu au si musaba bakangi bazo kota maboko na bapoche toze bate po na nini bongo bakonza mboka baye bakolandela biso po na makambo awa bazo kota ka bakuluna bango li ekutake mingi bazo ki reformation te bazo lataka tenue na ndenge ya cop. OK. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bah service à sécurité. Je pense que Makambo peuple a dénoncé awa eza pobozo ba mesure ya malonga pour na intérêt ya mboka.
soutenez-nous, bon accompagner biso ba journaliste. Bonsoir papa journaliste. Na salivo aussi depuis la commune à Selembao. Tolingi to martelé kaka sur ba policier au bateli biso surtout na Remasuba na avenue Kenzao na avenue Kintumba. Donc to commune c'est tout ça insécurité. Bango musala na bango vraiment exact pour na combattre la peuple. Mais ok ba commune na bango mi to comment na biso binemi na bango. Outa musala soit rotambola bango baki par air ya okangate ba obanda okanga depuis 10h ti 22h 23h olata bien olata mabe ozala muta sérieux ozala ndenge nini donc to lembi vraiment to éviter to salani ba jeune garçon to salani to quitter commune ngo ya Selemba to tikela ngo ba policier bando vivre bango mona basi na bona bana bango to nini po maele vume ko mosuka biso ba jeune ndena bo suka suko mona kaka to ko signer pe ka to sala makamba na ndenge na biso to ko mape ko bunda contre ba policier po na mito choisir et sauter. Oui, allô, bonsoir papa. Rappelez-le, on a Makambonde, qu'on a besoin de Kisenso Zoloba. La peine à moi, la Kisenso. Mais tout le temps, on a la police. Si le tika na choc, na mutema. Tika na pena choc. Tina ota l'émission, et ça n'a pas si. Papa, yo salaga musala na yo. Ata mukile kufuta ote menzambe na wakufuta yo. Ata na yo te ata na bana na yo. Ngaba zoksa mama wabotinga. Na kati ya la police bazokisa ndeko na ngai ya la police na kati ya la police mais la police evandi wana ata réaction te babuka voir même la police donc etikanga choc na motema yango ba policier pe na musala na bango ndapona personnellement na mona musala la police te na mona ngo tinende na vena katanda kubwena okida babali zo beta kibanda mais wana bachika la série papa bazé va moi na mukete bazé va mukolote donc bazo beta bato na niveau moko incroyable donc ils a passé pour mboko ils a passé papa ngana voter te pour na yebaka déjà na yebaka mboko ne to kenango donc ils a mawa. Merci. Monsieur Patrick Mouyaya, tu nous dois des excuses et est-ce que oyebike enlèvement et si la tête il lelo enlèvement va changer stratégie lobby de 2h juste à 3h30 tolali na masasi wana ba criminel nde bazo beta police est commis après kosilisa opération na bango ba envahir quartier Mama Mobutu ti campem à 100 mètres et la police juste na Wenze Matadikibala district aux environs na Butu, ba policier na permanence kaka 2 policiers. Alors, ba policier ebele to monaka na ba place wana ba kindaka wapi na Butu, ba kindaka osala garde na ba résidence privée, misusu crime musala na bango kozela ba bus emimaka ba carburant kolanda ba chauffeur to lela na nani. Tata mokonzi ya ekolo Congo tozotie la yoka elikia peuple azaka kase na yo peuple aotane kaka yo peuple misu na yeka repa na otata mokonza ekolo Congo ngalo bakeloko moko na aussi les émissions awa lelo na insista keloko moko mingi pa tata mokonza ekolo Congo awa bapel ezokota en cascade téléphone ezosonner bisika nyonso. J'ai toujours dit bato yo bazo ko entourer mokonza mboka force à mokonza mboka ezalaka na bato bazo accompagner. C'est ça aussi la force d'un chef. Mais tango bato bazo accompagner mokonzi baza même vision na mokonzi te eza pasi po mokonzi alonga lelo oyo na lubaka mingi likambo ya mama Germaine Chinyama aza député provincial eli Ngalema pe présidente et vice-présidente de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Et partout où elle est, elle valorise, elle vend la vision du chef de l'État. Elle défend Fachi, Maman Germaine Chinyama.
est-ce que tu as mokonza ekolo Congo à cause de la tête de maman bato mitema malamu lokola maman Germaine chine mabisike belé yango nozomona ke awa bakambo ke ne bien awa eza bloqué pourquoi parce que batu ya lolenge wana bazate bazamoke. Que Dieu donne au chef de l'État batu baza mitema lokola maman Germaine chine mazana yango nzamba pe sa président Félix alonga deuxième mandat. Motema na ngeza ya kozoka makambo na ocho isabino aba enlèvement banini bande konanga na ki passe motema. Que Dieu nous aide, que Dieu aide le Congo. En or, mitema ya bonzambe, mitema ya batu lokola maman Germaine chinyama nzolantima, maman nzolantima, maman Germaine. Une femme au cœur en or, une femme réellement qui... Elle n'a même pas besoin de le dire. Mais quand vous voyez, vous savez que maman et il accompagne réellement les chefs de l'État. Et ça, tout le discours dans la télévision, mais qui sont incompétents jusqu'à la dernière énergie. Botika Moutia Mabé, Moutia Pesio Moussala, à commission ministre, à commission PCADG, mais Sungaye, Sunga réussit à mandat naye. Ah, bah Congolais. S'il vous plaît, bosunga peuple congolais. To sugisi apona lelo bakonzi, batambusi. Boye ba eloko moko, bosimba eloko na liko ebisa bino awo. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Batambongo balikakape, bana passé na bango. Babola bazape na lobi na bango ya malamu. Mais boye bana nyonso wana. Nyonso koleka. Eloko moko te kotika la seko mbongo ekotika la nano mona te ministre akufi ngana mona nano mona te député akufi ngana mona ba voter en plein mandat akufi atiki ki député suppléant tika lole mbongo yake ya akufi nano mona te magistrat akufi ngana mona pour vous dire quoi tout est vanité. Non, non, mon mutu mozaki na tongo ba biso na abeli kutu te mena yoki sango na poko kufi ngana yoka na mona ndeko. Il y a rien de nouveau dans ce monde. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Nyoso to mona e salima e continuaka ko salima. Banga nzambe na vie na yo. Mbongo e batelaka mutu te. Pouvoir e batelaka mutu te. Mutu batelaka mutu za nzambe. Muta simbi via mutu za nzambe. Muta simbi pe mutu za nzambe. La Bible dit, Biblie elobi hein. Motoza mokolo pe manayete. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. S'il y a des versets dans la Bible comme ça, ils ont kitisa na motonio sans la nini et ça verset wana. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Motoza mokolo pe mate. Aza mokolo pe manayete pour aiba komi batela. C'est Dieu qui nous protège. Tant on s'en va pêcher bokonzi. Au comme ministre, au comme député, au tombo, au zala nani, sala mosala kobanga nzambe. Zala humble, tika lo fundu, nyonso mokiliza vanité. Mokolo ba oketio na morgue, ya cinquantenaire soki ya wapi, ndeko na ngai bako tiko bolumbu, muta ko sala nzoto wana ko pasolo nzoto, soko ozala kini bo kutana kini bo leko minimiser na yebeli yo na lo fundu na yo. Mais ye muta ko sala nzoto na yo, akomisango michobo bakitumba, bakebebisa yango. Nzoto yo eza fololo, engalaka na minute. Pesango temps et ko changer et ko takaka morgue 2 jours ya pamba na malili et changer couleur. Tout est vanité, tout est vanité, tout passe, tout coule, rien ne demeure. L'enfance passe, la jeunesse prend sa place, la vieillesse la remplace et la mort les efface. Liwa effacera toutes les générations. Na sepel temps mananga bengingai na bengingai na monga fula je pense aza na 70 ans yazungolu comme na ajuana est-ce que vous komona yango zala humble la vie de konangai nyonso za vanité na samo kilio liwa totambola na la poche totambola ngo mikolo nyonso maladie ezali ba accident ezali zala humble la vie de konangai ministre ko sala pas accident zala humble la vie na yo okokufa na sa pongi ba kufa na sa pongi bazali zala humble la vie na yo tout est vanité sauf rien tout passe tout cool. À tous. Nkola batela bino, abomba bino, abatela batu nyonso balanda kibiso,
merci la merveille 4 mois mosala kitoko ezalaki émission sur comprenez yango to comité nata oh il fallait tout le makambo to lobi parce que des jours to koloba yango te ko éveiller conscience ya peuple botikala toujours ekenge okoti na mutu katala mutu ga bien okota na moto tala moto bien avant masambela pe tata nzamba likolo abomba yo nkolo abatela biso ba autorité bubate la population congolaise bana kisasa bobombama na sa ya loboko encore. Ici, les gens vraiment toujours souffrir dans